à tous, très chers internautes, assistants fidèles de cette très belle émission Moulia Batalladora, que pour moi, pour vous, pour nous tous, mais plus pour l'édification de tout peuple et des dieux, partout là où vous êtes, en Amérique, en Asie, en Europe, ou d'autres pays d'Afrique. Laisse que la grâce et l'amour de notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, l'unique et le véritable Dieu, nous comble du début jusqu'à la fin de cette votre très belle émission Moulia Batalladora, là où nous parlons de tout, mais sauf la politique. J'ai toujours l'habitude de vous expliquer que cette émission, intitulée Moulia Batalladora, c'est en langue portugaise, qui veut tout simplement dire Moulia, c'est une femme, Batalladora, c'est bataillante. Donc une femme bataillante, moi c'est Bitumba. Je suis là, votre humble servante, évangéliste Moulia Batalladora Innocent Maloliso da Silva, lorsque la chair du grand réalisateur, l'évangéliste Serge Lutumba. J'ai toujours l'habitude de vous expliquer, bien aimé peuple des dieux, que l'édification des peuples des dieux, c'est sur tous les plans. C'est pour cela que nous disons qu'ici, dans notre mission Moulia Batalladora, nous parlons de tout, mais sauf la politique. On n'a jamais croisé le bras, nous sommes là pour travailler. Nous sommes là pour travailler. Tozo kima poto nasuka toza ba couronne nabiso, oyo papa nabiso, maître nabiso, nzambe nabiso. Seigneur Jésus-Christ a repé sa biso. Donc nous faisons notre travail. Tokangi maboko jamais tozua qui invitation. Il y a awepa ya homme de Dieu, le pasteur Théo Kisunga Sukisa. Na église Bet Shalom en Angola, ils allaient représenter ya Bet Shalom en Angola. À l'objet que maman Moulia Batalladora boya vraiment parce que nakoyamba mon père spirituel, mon papa, oya miminga ya mbisinga Seigneur Jésus-Christ la kisinga comment est-ce qu'il n'a qu'au suivre là oyo. C'est l'apôtre Béni Moké. Donc aza en Angola. Donc le leza premier jour naie oya ko sala ouverture. Il y a séminaire qui passé à Wanabet Shalom Mère il y a Angola. Ko sala une semaine temezali Seigneur Jésus-Christ yende consommateur il y a Fuanabiso. Donc en portugais on dit que Seigneur Jésus-Christ est au consommateur dans nos affaires. Papa vraiment a compartilé à Kabola expérience surtout à relever la banane nzambe sur la foi ba ko kolisa ko ndima na bango na parcours na vie na biso et puis ba serviteur pour ba ko réussir na ba ministère na bango parce que nous sommes appelés à réussir. Donc Moulia Batalladora to mbami bien en abet shalom porte zaki ouvert mais na rusenga que avant tout je remercie ma collaborateur Nabiso, oyo ma représentant Moulia Batalladora en Paris parce que nous sommes presque partout. Mais le visionnaire c'est ici l'évangéliste Serge Lutumba. Naliko salue directement mon chef, l'évangéliste Serge Lutumba. Que Dieu vous bénisse infiniment parce qu'il est sur la caméra, son ok, image ok. Je salue aussi notre grand-papa Azali à Paris, Azali représentant Moulia Batalladora en Paris. Papa José Pierre Diavang, il y a beaucoup de temps. Papa na Lobeliote, vraiment merci. Papa na maman Alpha. Nous voyons en Irlande, nous avons le couple Vicky El Ozana, le grand-papa et la maman Mado Bikembo, moi c'est Kitoko, Pevena Mubala Kitoko, donc, et ça la couple Mokabien. Et en Belgique, nous avons la maman Bibi Tatsona Nyangi, ma papa Jacques Kakwit, na Awan Angola. Donc ils ont formé équipe à Moulia Batalladora, l'Union fait la force. Pendant ça, pour ça, attention à Bino, parce que le grand réalisateur Toubana Moussala, vraiment pour ça attention à Bino Koyokalilo Banzambe, la foi vient de ce que nous attendons et ce que nous attendons c'est la parole du Christ Koyoka biyoka yokate parce que bike motema porte na ngeza litoi quand tu écoutes de n'importe quoi motema no bana ko croire bilom c'est singélité donc na rosenga vous excusez biso vraiment parce que to ça musala lo makasi to yamba liboso papa to za un peu na ba changement ya ba plateau Bolanda auto ça qui intervient liboso na yomoko l'apôtre Béni Makou dans sanga na grand réalisateur à lancer les biswango à l'écoute. Bonne nouvelle Lelo et ça que nous accueillons notre grand papa non pas juste dans à Coco et notre grand papa à Outi Mboka na biso Congo oyaye awa yazali le patriarche donc azali le berceau de l'Afrique azali berceau ya bête Shalom. On sait attention à le grand réalisateur Tobandi Moussala. Papa, avant tout avec du respect. Papa, il va se présenter pour Batoubaye, tout sur la main. Bon, on a eu déjà apôtre frère Béni Moké, dans la charge, pas dans un parce que nous combat à la ministère apostolique,
mais naza frère okola frère nyonso na yamba yesu mpe natamboli na nzambe nazoservir ye na kati église bechalon oyo ebandaki na Kinshasa na 1987 na bani mosala oyo église pas mosala na ngana église. Voilà tout ce que je peux dire. Naza marié père de 5 enfants. Est-ce que papa peut expliquer combien de temps de Joseph dans le ministère ou bien combien de temps au dépôt Yambis, Seigneur Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur, a Pessio Vision wana onzali kokamba bana lelo bamunani ebele. Na bani makambo na 1984 Chilelo. 1984 Chilelo ebele. Donc toujours parcourir moke na Nzambe, mais makambo ebele ezali ya kosala na Nzambe. Voilà ce que je peux dire. Papa Kotambola pendant 1994 84 ezali facilité donc tant plus que vous avez âge na biso oyo parcours à vie papa na ba difficulté ni oyo kutani na mo oyo kokabula expérience na ba sali mosusu to pe bana mosusu ko bazali pour la biso. Bon maison pour la temps mais ma kameza ebele ya koloba na sens que édifier biso et sur ma biso le musala ezali facilité soki bato vraiment nango facile na intimité eza mosala moko facilité nzambe mpe akomisa yango facilité kobanda meme na ye moko nkolo yesu ezalaki facilité aya na mokili asouffrir mpe andima na 33 ans seulement azonga na komonaka nyonso eza na kati ya mokili eza facilité. Donc c'est un travail très difficile très pénible mais mpo na kosala yango bien il faut ozala na accord na moto ya tinda yo. Problème ezaka wana batinda yo otindama soki otindama moto atindi yo akobatela yo akopesa mayele epuis kotindama kaka te mais ose confie mpe na moto atinda yo mais okangama na ye oyebaki atinda yo mpe otosa mpo atinda yo ozala toujours kozonga epai na ye ndenge ye moko aza kosala père tala boye tata tala boye tata tala boye. Voilà un peu ce que je peux dire pour ça. Peuple de Dieu, vous êtes apôtre à l'objet que pour notre mais ça maman na likamo ba benga yo donc o benga ma pe o confier muto a bengi yo bato ebele lelo ba serviteur lelo ba benga miso ba serviteur lelo ba benga mate entre guillemets papa vous êtes disponible pour la expliquer biso na autre jour mais lelo papa nini oyo sentir na ndenge mwana na yo le pasteur Théo Ayaminga. Bon Ayaminga pour nazali tata na ye Ayaminga na kolisa ye na koyeba koyamba pe na discipline Ayaminga parce que il faut nayaka mpona kotombola mosala oyo asala nga nayaka te lokola vedette azala vedette ya cinéma to ya nini naya komiyeba na awa me nayaka mpona landaka mosala mwana asali mpo ezala correct ezala na babase moko fondamentale ezala mosala moko superficiel te epe akufa te na mosala wana azala na bomoi pe musala ngo pe epesa ye bomo muninga boma muninga te poza na musala mususu eboma ka basali to musali ye mo ka bomi musala to muninga boma muninga te et pour muninga boma muninga te France a toujours ana pour le yebse ke keba so sali bo musala ko boma yo to keba yo ko boma musala te musala role na mara papa moko ba discipline na mona kaipa ya pasteur Théo, on dit que peut-être tel père, tel fils, est-ce qu'à Zoa, mon lit, moi, n'a pas naïo, à Zasopla, surtout ponctualité à heure. Surtout ce gars qui a bolo, qui a 8h30 et qui boyete, ici avant de s'en musicien, donc on va bosser à Moussalate. Est-ce que ça manque ou on a la qualité ou papa transmettre naïo? À mon aïe, à mon aïe, tout ça. Car pas mon aïe, à vivre à mon père, à salle, on pas naïe plusieurs fois. Na bengana plusieurs fois, à y a un retard, na bengani. Mwana pe azotia wana musala ko musala ezala akasa muto ba tout à l'heure na discipline obi musala muto na nzambe azangi discipline ye moko donc oza na base ya échec ya vie na yo moko discipline est nécessaire et discipline ba yokola ka il faut la discipliner na muto pe ya mipesa discipline apôtre Paul Total Sabso comment il a discipliné son corps discipliner son ministère, discipliner ses parler. Donc, nous tous dans la discipline, on peut vivre en deçà, il y a ministère. Voilà un peu ce que je peux dire. Aux hommes, c'est parce qu'il y a suivi ça. Il y a moins de rigueur, moins de discipline, moins de association. Apôtre Lelo, l'église est belle et ça fondée dans la rébellion.
mwana abimi na sa makola parenté ou bien abebisi pas ya papa apesi punition avandi lokola déjà kotisi envie wana alingi te kovanda donc abimi asa l'église ye mpe kuna esika kei bakabwani na bato bazaki ye wana mpe abimi asa l'église papa évangile ezokende wapi na fondation ya bongo lingomba ya nzambe ekosukela wapi mokolo yesu masiya kwana elanga na ye baamu wana ekozala résolu ndenge nini mpona baame kotungisa batema baame baza ya nzambe paster wana moto akufelaki bango te nzambe aprenaka soin ya baame na ye ayebi ndenge ya kopanza bango ndenge ya kooriente bango ndenge ya kotinda bango akolongola bango na maboko ya motu mabe na duda ravisseur akolongola bango na maboko ya mercenaire akolongola bango na maboko ya rebelle moko boye ayebi pa confie bango là-dessus il n'y a pas de problème vraiment naza na peso assurance que ose s'apaiser nzambe aprenaka soin ya baplebi na ye ti ya kooriente bango kote mosusu mais moto azosala makambo wana azoprépare lifelo na ye parce que mosala oyo nazoloba tout à l'heure que eza mosala moko facilité soki babenga yo te eza lokola te ki chauffeur oke oyekoli obani kotambusa mpe mosala oyo il faut mokolo mosala yeba yo abi arrière éloigne-toi de moi natikala koyeba yo te natikala mpe kotinda yo te totikala mpe kosolola na yo te bosusu ose rebele olongo oke po apesa ozo sanction naza na mwana mosu asali 15 ans mpo na nini 15 ans parce que atiki mwasi na ye akozwa mwana mwasi mosusu apesi bazemi aboti na ye bon alingi nga na ndima ke avanda na makangu na ye wana ekoma normal mwasi na ye oyo mwasi nga abalaki abalaki pa bapara na ye mwasi na liboso atiki ye akozwa mwasi mosusu nga na ndima ndenge ye akomi wana le fait ke akomi ndenge wana ndimaka mpo esali 15 ans je dis même si tu vas faire 30 ans nakotikala jamais kolongola kotia maboko likolo na yo tikala ndenge wana ti il faut renoncer na vie wana omoni na kati ya rebele wana akikosala bamisala na ye asala mais suka ya makambo ezali bato azomona na seke bazobenga paster ya nguya me mokolo mosala azali bokutana na wapi ayebisa yo nini c'est du bluff c'est du mensonge de toute façon eza na jugement moko te mais conseil ezali que eloko nyonso ebotami na rébellion ekobuka mbuma nango kaka rébellion bano mpe okobota bakose rebele mpe ekozala libota ya barebele ti na suka na bino ti mokolo yesu akoya banda na yo patriarche ya rébellion ti na barebele nyonso tu bokofabrike équipe na bino ya barebele et tout droit boza na enfer donc mais baame nzambe akobikisa baame wana papa un peu de curiosité question na biso ya suka parce que le temps est-ce que vous avez une mission particulière oyo l'homme le créateur Jésus-Christ atinjo na mboka na biso awa ngola nazo partager sur la foi mosala za mapesi ngai sur la foi mpona bandimi mpona baserviteur de Dieu baministre de Dieu papa bota na nzambe oyo bakosepela topartager sur réussir son ministère comment réussir son ministère parce que nous devons réussir notre ministère nzambe abenga biso mpo to réussir au lieu ya kokanga mpe kolobela bango ka mpo bazosala barébellion mais kolakisa bango ke soki oza na eloko eke ebebi okoki koyeba ke nzambe aza réparateur et puis de deux il faut toza na lotomo ya koréussir na ministère na biso nous ne devons pas échouer soki réellement nzambe tabenga yo yeba ke nzambe wana aza disposé ya kofaire réussir ministère coûte que coûte ministère eza ya motu te tobotamaka nango na kati na biso na bonzambe mais na mai na makili euti na baparent na biso te alors lokolo euti epa nzambe mokolo ministère akosala tout ensemble avec lui soki okangami na ye na koyokaka ye koyoka mpe toli ya bato oyo mpe bazotambola na nzambe vous allez réussir dans votre ministère côté ya foi kozongisa bana na nzambe na kati ya kondima et que moto abengaki bango apimela bango eloko moko te olie bakende banganga olie bakende kobunda na makasi na bango mais bakangama na nzambe la Dieu va faciliter la tâche ya kokokenda parce que kondima au fait ezali eloko ezopermettre biso ezali possibilité tozopusa na ntina trône ya nzambe nzambe abikaka na maladi te abela mpe te mais ye aza na lobiko biso nde tokokende mpa nde tobike yo obika obelaka te pesangaka so lobiko mpo na nzoto na nga donc akoloba nongo zwa ndenge alobaki na Lazare c'est quoi
ndenge alobaki na Bartimée nalingi namona lisusu abine mona parce que ya aza na besoin kokufa miso te ya kufa mpe miso te biso nde toza na problème ya basanté na biso ya makambo na biso so toke pa na ye akozwaka oyo ye aza nango wana apesi biso parce que ye alukaka yango te. C'est lui qui est Jéhovah Rapha, c'est lui qui est Dieu qui pourvoit, ainsi de suite. Donc il peut faire ça. Nous devons rentrer vers Dieu et s'assurer qu'avec la foi, la croyance, que l'Éternel peut tout faire pour nous. Donc il faut rallumer flamme de la foi pour que parce que mboka za mboka makama bato balembaka bato babayaka moto akosundula même koki koke une église so to ranimer bato na moni ekosala ba bien batambola so parcours mulai. Merci mingi bo excusez sur ma condition na biso toujours ça une émission parce que toujours courir na sima ya temps papa parce que ko pesa le basuka on a peuple de Dieu na biso et puis après pour continuer na lutter ya on enseigne à bino za attentif ya koyoka au papa le beli lelo sur Jésus-Christ yende consommateur ya kondima na biso to bina portugais que au Seigneur Jésus-Christ elle est au consommateur dans nos affaires. Bon, nakoloba que bana nzambe bazanga te o ba kolanda émission oyo baya o ba kolanda ngo awa bala baya pour te partager le komala mona za na ngo pona bango et ba kozwa ese pe ba kosepela bon saki elubu ya bien kolia ya mala baya kolanda biso et na pesi bino nyoso bino vraiment merci pour nous avoir opportunité na plateau na bino qui a ko transmettre un message tous serviteurs de Dieu sur la nangai Dieu t'a appelé à réussir. Banga te frère, so banga zwa makasi. Et pour nos conseils, il y a qu'à tout partager pour comprendre ndenge ni okoko réussir facilement parce que réussite et ça la kana mayele na yango. Et yo posa na makoki ko réussir mais ozozanga ndé peut-être est-ce que ni okotia likolo. Alors il y a qu'à tout partager. Comme moi tant mukenza mapisi sur la sina mo to partager pour te musala na yo etelema. D'ailleurs na pamboli pour na musala zo sala la Nzambe. Quelle que soit la faute na yo za mutako so sala ba faute te. Yaka ba photo to partager ba photo ne kokwea et yo okende liboso. C'est pourquoi ko sanga te so yoki programme ya conférence ne manquez pas, soyez là. Merci beaucoup non c'est dans la régie va balancer les bisonité ya malamu papa te sur la foi à Jésus Christ naza consommateur ya kondima na biso. Après wana to ko parce que les filles sont question à outil quoi papa apôtre Mick. Suivons. Você não está conseguindo dinheiro por quê? O ano é a terra de possibilidades. As-tu la foi? Tenha fé. O mais velho está na cadeira e tem os seus projetos. Eu, filho. Você, Deus, não precisa de casa. Você falou nas escrituras. E o filho do homem não tem sítio para dormir. Aqui não é você. Eu, Hebron. Tenho mulher, tenho filho. Tenho casa. Vim buscar uma casa. Vim pedir uma casa. Te disseram que Deus não quer te dar casa. Você já lhe falou? Lhe falaste o quê? Falaste como? Deixa-me te dizer. Antes de eu terminar, deixa-me te dizer. Um dia desse ele estava a andar. Vê a fé dele. Sentiu fome. Olhou para a árvore. Uma árvore bonita. Vou ir procurar manga para comer. Tinha vontade de comer hoje ou amanhã. Ele queria ver a manga hoje ou amanhã. Você me dá que não ousar. Deus lembre-se de mim.
Diga ao teu próximo, você tem feito mal. Jesus queria comer naquele momento. Ele agora fora. Olhou, não tinha nada. Ele ficou nervoso ou não? Para provar que não é para amanhã. Comer é hoje. Lhe deu raiva. Você já não vai existir mais. Vai secar. Vai secar conforme está saindo. Foi embora. Porque ele tinha fome. Olha-me bem. Se você deseja alguma coisa, aquele desejo tem que se realizar naquele momento. Não brinques com Deus. Deus é irado. Quando precisa daquela coisa naquele momento, você não lhe faz esperar. No dia que você quiser. Ele é que te falou. Antes de eu terminar, espere. Merci, Seigneur. Obrigado, Senhor. Cheirinho deve se pregaram a boa nova. Te disseram o quê? Se tu aceitares Jesus e lhe receber, vais te tornar quem? Filho de Deus. Amanhã ou agora, ou hoje, naquele momento. Vamos raciocinar juntos. Estamos no momento de reflexão. Vamos refletir. Disseram, se tu receber Jesus, lhe recebe, aceita-lhe e tornaste filho de Deus. E você perguntou, vou lhe receber como? Se tu aceitares, ele venha na tua vida, acabou. Não fizeste. Disseste, não vou ainda pensar, mesmo que for amanhã. Não, só agora. Não tem nenhum critério. Então ele recebe. Ajoelhou. E faço receber Jesus. Aceitaste naquele momento que és filho de Deus? Por quê? Porque já preencheste as condições de aceitar e de receber. Tornaste filho de Deus. Segundo, conforme estás andando, a tua mulher Olga fez mal. Começou a olhar esta olhada. Tem sono, senão podia dar uma chapada. Sabes que falaste mal. Foste sentaste sozinho. Não falei bem. Aquela é minha mulher. Por que eu falei assim com ela? Deus me perdoa. Não vou falar mais assim com a minha mulher. Aceitaste que Deus te perdoou? Assim que ela foi ao mercado, quando voltar, foi pedir perdão. Falaste sobre que você aceitou que Deus te ouviu? Para confirmar que ele te perdoou, quando a tua mulher vir, desculpa-me porque eu alterei um bocado. Eu te perdoo. Aceitas que a tua mulher te perdoou? Deus também te perdoou. Agora escuta-me. O que é mais difícil? Tornar alguém filho de Deus é fácil. Assim como estás na tua vida preta, recebe Jesus, recebeste. Não fizeste nenhum exercício, você lhe recebeu. Não foste na luz, não te disparataram. E como estás aí, já recebeste Jesus. E crês também que já tornaste filho de Deus. Pessoa que você não lhe viu. É uma criança que está te fazendo receber Jesus. Você também sim, sou filho de Deus. Se ele for, Senhor, a partir de hoje.
Merci beaucoup. Sans la image des ok, ça m'a pas la casse le grand réalisateur. Est-ce que papa peut couper sa localisation église mère kuna et Beth Shalom kuna na Boka Congo na numéro na yo vraiment ceux qui seront intéressés au bakupi kozwa conseil bien prière à Tananzela ya peine. Dans Tozali na Kambi numéro 10 na quartier 3 na Masina quartier 3 va kokoma Kingasa ya Suka na Masina Congo Kinshasa. Comme tu as mis au numéro, on a un numéro, il y a Vodacom, préfixe de Congo, Zali, plus 243 81 061 07 99. On va reprendre 243 plus 243 081 061 07 99. Wana est facile pour nous zonga na Vodacom. RTLP Zali. Préfixe, obtient 9 miné 99949 32 809. Voilà, merci. Merci beaucoup, papa, que Dieu vous bénisse. Merci. Tout ça, le numéro papa Awa, mon séjour est Awa en Angola, ils ont 928 05 61 21. On a possibilité le pasteur Théo encore et Bako répéter le mission et puis écoler quand on aborde des passantes. Profitons quand la parole est proche. Parce que le temps où tu as vivre les atouts temps très puissant. Et si quand on a le fils papa Théo, il y a expliquer en détail vraiment respect, orientation, attention. Oh, merci beaucoup de retour parce que tu as changé plateau, tu as soit papa, l'apôtre Béni Makou. Est-ce que Awatoye, tu as le mwana, Oyazali, papa Théo qui sont à Soukissa, Toyo Kapé. Moi, 2 ou 3 paroles à part naïe. Vous allez bien pour l'édification na bisonyos. Na usenga imoka se présenter normalement pour boyer bateau sur la nanani. Bonjour Motona Nzambe, le pasteur Théo na olinga que ngana lobate parce que mon encore déjà peuple mesan koyo kanga yomoko se présenter peuple Nzambe yeba toujours sur la nanani. OK, ngai comment on a passé Théo Kisungu Soukissa naza moi apôtre Béni Moké la communauté la mission de réparation de brèche église Beth Shalom naza berger l'église aussi katovandi awa naza représentant légal la communauté Angola ya Beth Shalom en Angola mobimba et naza responsable ya Afrique australe la communauté à Beth Shalom naza marié père de 6 enfants naza 3 filles 3 garçons. Madame n'a pas chance qui sont résident à Douane. Pasteur, est-ce que tu as parcours nayo déjà ça lit combien de temps bando bandi ministère ou bien bando yambi Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur? OK, Naza converti en 1986. Là j'étais encore dans la classe, dans la classe des humanités, l'internat. On m'a rencontré la Christ par une prédication il y a mon baptême là. Acte des apôtres 16-31. C'est là qu'il va partager avec l'âme de Christ. Vous savez que dans des années là, quand on a un groupe de prière, on s'est introduit dans un groupe de prière, on évolue là-bas, là on nous appelle des frères. Et dans les années 2098, j'ai commencé à servir le Seigneur. Dans les mois, je servir le Seigneur. Pasteur Théo, tout le monde nous accueille au Yambi Papa. Naba cérémonie non soto sali. Pourquoi? C'est là que parce que Azaka papa ou bien parce que peut-être aux yeux bénéfice et belé na kati ya vision oyo nzamba pesa. Bon, au moni ba nyonso na to sali na chaque acte ya significatif. To le yaki to expliquer loko na signification nango par rapport à koya na ye. Et 2, c'est un père azo mérité ba honneur, à respect, ba considération. 3, c'est un visionnaire. Donc, ils ont mérité ma gambe belé. Donc, tout ce qu'on a fait symboliquement pour honorer, peut honorer un Zamba belé. Pasteur, tu vas nous dire que symbole ou salami parce que ça est aussi une révélation belé. Mais tout le belano nous bana. Acte où yo sali bana mingi te basa elango. Je m'excuse un peu pour ça na bien. Écoute bien vraiment. Bana mingi te basa elaka acte wana. Cause la reconnaissance pa ya papa
ou bien abimi vraiment na orientation ya papa. Rébellion koti makasi na monde na biso ya lelo. Pourquoi? C'est là que ça rapport parole les à la complique na dernier temps, il y aura beaucoup de faux, ou bien peut-être il y a ba parents misusu pe ba papa misusu pe baza trop dur, ou bien baza égoïste, ou bien seulement c'est l'ambition ils en a katabana. Donc rébellion et ban l'autre, rébellion ban pas là. Même l'icolo, Lucifer, azalaki ange azalaki na nzambe, mais il s'est rebellé. C'est autant la trajectoire ya Moïse ba corona ba dab ba se rebellé. C'est autant Nathan ya Paul azolo ba na ba Alexandre le forgeron ba se rebellé. Donc rébellion c'est un esprit. Toute chose qui se fait aujourd'hui c'est un esprit au sala makati na. Mais togolo ba teke batata baza mabe non. Togolo ba pete ke bana baza mabe, il y a des causes au sa ba rébellion. Mais moi, je pense que ce que je donne le conseil, c'est Isaac. Isaac a mon avis torturé à Tatanaye, Basinga. Isaac a mon avis torturé à Tatana au Muslim Beli. Isaac a mon avis torturé à Tatanaye pour Tchaïlikola Hotel. Mais Isaac a ses rebellalités. Alors qu'il est jeune, il avait la force, il a occupé au bête à Tatana, mais il n'a pas fait ça. Il a toujours cherché comment honorer son père. Prévenez que après il doit tatanaye a loi qui peut casser le logo moi ici ma banque ne vous créez ka ba puis o ya tatani a barama bana wosa c'est à qui se retrouver dans robot et là il puis na sou moi na oyo a se rebeller na tata ma sœur je te dis journaliste que au banga non te rébellion tout enfant qui se rebelle n'a papa na yé pas ou qui se la rébellion parce que la Bible dit que Dieu ne se contredit pas c'est qu'un homme aura semé il le moissonnera oyo mutalon na kabura un jour à vous oya dolo na banga bato se rebeller raté et bon on se rebeller organiser la nina sika oyo côté au monate qui t'a dit que tu serais le meilleur plus que ton père. Ce sont des émissions bato bazo sala et je dépendre l'éducation de base aussi à famille deux je dépendre peu na culture la vie à mon tout toi je dépendre peu na culture ya église à bato maman soupe ko se rappelle le que pas tatane bébé tatane maman ça se rebeller. Il y a encore malona il n'y a pas beaucoup mais ce qui te tata ba c'est rebelle nous savons pas reconnaître le monde donc les anaba des avantages de belé ma sœur rébellion nous te montre à quelle rébellion à bonga papa toujours vivre ton mokoza trop glissante même biso les plus importants zande ba âme ya bato ba âme ya Seigneur Jésus-Christ. Si comme muto bimina c'est rébellion. Akepe a bâtir église. Lokola alléluia papa batu bazanga na bango te koya parce que les gens ont soif de la parole. Ba âme wana o ya kokamba. Na se ya malédiction na ya rébellion. Ba âme wana est-ce qu'ils a bénéfique? Est-ce que ba âme wana ba ko hériter royaume de Dieu? Est-ce que ba âme wana koyoka lilo bana se rébellion? Na nyonso ba kosala ba kozana na réussite au comment bon tangu ya sa rébellion ba amona bazala vite yeba ke kuna dote ya bango rébellion ti dote ya bango Yesu ces âmes là seront sauvées ils seront sauvés s'il n'est pas le vrai Jésus on va la sauver mais lui il va récolter car même âme wana le Seigneur va aussi créer un esprit de rébellion quand ils vont se rebeller. Mais pour les âmes, comme on dit à Christ, ils seront sauvés. Mais à bénéficier de fruits, parce que lui aussi, son père n'a pas bénéficié de fruits. C'est clair. Mais les âmes vont se sauver. Parce que est-ce que c'est important pour toi d'Alaka na papa? Pour toi, Azalaka na papa spirituel? Très important. Je ne dis pas important, mais très important. Vous savez, dans la vie, ma sœur, il y a toujours les montées et des bas. Et il y en a autant maintenant au Kita. Il y a d'autres choses dans la vie, dans les ministères, il faut qu'à perdre. So il t'a dit, exemple, les leçons au côté de la promenade à l'église. Quand tu as un bon père, il est très important dans la vie. Même dans la manière des hommes, maman a été dans la famille, maman a été dans la famille, papa, comme les enfants se réjouissent. C'est comme l'église. Donc le coup la cause n'a pas plus important au monde à l'élo muta comme na posa bâtir église à Kazune papa mon na Congo aya fouté mbongo à consacrer parce que c'est très important.
On a bien évangile la corruption. La corrompre. Mwana alora tata te. Mais tata alora mwana te. Tata pas intimidé mwana te bien à tata bien. Non. Pour ça tata mwana sa semence. Ba o bazo no luka ba tata. Ya wa mwana batebele bazo kota na makambe. Tata na yo par rapport ya ni. Faza tata wa te maloba na nzambe. Mais na trajectoire au cause de tata za sauter ou akufa ou ya za tuka za musika. Il y a aussi besoin, il faut savoir tata, ce qu'on appelle en anglais mentor, père conseiller, vous avez toujours pas besoin de conseil orienté. Mais tata, c'est très important. Papa, tu sais, la maman na likambo, tu sais, vivre dans mboka na biso Luanda. Les dames ça na biso qui journaliste donc mutumsu sake Congo, azui mutumoko, a bengue papa nae, a consacré à fouti mbongo. Est-ce que consacration ana, ils a validé? Ils a biblique. Un jour, ce n'est pas biblique. Non. Même l'action de grâce après consacration, ils en ont pris, ils ont peine à monter. Ils ont peine à corter. C'est l'acte de foi que je pose par rapport à ce que papa a dit. On est comme commerce. On est comme parlons de la foi, papa lelo premier jour il y a séminaire oyo papa lobeli awa tout petit peu ko tourner à lobi a kolobela mingi sur la foi parce que bana nzambe bayeba ko kolisa kondima na bango o ezali lelo perdu ou bien peut-être ezali fauché ou bien et comme malili du il y a ba comportement il y a ba serviteur bazali ko kamba bango foi ya bana nzambe et c'est fria donc balona portiki comme pio papa lobi mission na ye aye po a la musa kondima bana nzambe mais papa na mboka o to bengi mboka mindele peuple eza kuna baza vraiment na posa ya parole eloko nini bino bozali ko organiser ou bino bokoki kosala po te parole de Dieu ezala prêcher ndenge komami tina tana suka ya bamboka enfin que suka eya na oui que Eli mpona manzambe partout bazala dans le monde nzamba tinda bango messager na autant porter un message comme tara mokolo wana tango Lazare akufi na bakuta na riche alinga corrompre Abraham alinga corrompre Abraham que Abraham il faut que o sengelanga na zonga ko se bande ko nanga po basala mabena banosala te mais Abraham a dit que non on a déjà Moïse ça il y a des gens yo partout même si on a pas ton ngo mona maman ils en bantu basala na nzambe pe ya solo basa là où il y a le faux il y a aussi l'œuvre mais ce qui va permettre de zéro aucun ce qui va permettre peut-être aucun peut-être nous ne pouvons pas forcer les choses batebele bazo fêter pour atteindre après ok ne peut y arriver ko na ozabo na ozabo ça ce sont des mauvais systèmes de travail mais si Dieu ouvre une porte avec le Saint-Esprit ok ne peut aucun déjà ok ne gâte aucun ce qu'on a permettre aucun déjà tout est bon malo bananza ba okufa te mama Eli nzamba okufa te nzamba continue toujours dans hôtel ça papa to lobela mukie to toni apôtre lobi rigueur wana papa za la ralango soki muta sale loko surtout pona temps bien pona musala nzambe ovandisi ye ou bien biso tika na yo tangu yo pozala ki na sama ko la papa chaque fois pour bande ko désobéir yé pas bande ko salobo donc o yo zu na papa ya wana le loko komi ko pesa na bana parce que tangu yo bande ko zwa wana bande o sentir nini pour mutu soso papa pesa ka punition après pas le kisi hein bongani na mona ngada mona ministère na mama soki na sali mambe eloko liboso ezala na nga na sanga pardon mpe na mikisa nga mokolo mongo nga te tata na nga agangelanga na sele non aucun jour nga ata agangi public en cachette namona yango ezala mpona bénéfice na lelo yango nazo récolté je suis en train de faire l'œuvre oyo namona yango ya papa na nga mwana soki bagangeli ya tomoki aza mwana te aza motomboki ya kala mwana soki bagangeli eza mpona bolamu wanga na otomboka ti ata ndenge pasteur tu as un sujet oyo bien na thème papa partager lelo ko édifier peuple de Dieu nino partout bazolanda biso na monde entier bazala pe na moins bénéfice oyo ko zala pona vie na bango spirituel parler sur la foi alors lui je sais qui c'est le consommateur de la foi
Donc dans la vie, la foi c'est Christ. Batebele lo bazo tia makanse pas bato ya ya zarabo no wa zarabo. Au moins pas appelé sur l'autre. Et on apporte la ligne interprétation conscience que tout ça qu'on dit c'est pas yes. Donc moi dans Zambie yo mto sambela. Yo zo yo kanga. La chose que je peux te dire une seule chose que Christ aza na poja moto tena ndaka moto na voler sa moto. Christ c'est notre père, Jésus c'est notre père. Tchaka qu'on dit manu pas na yes. Oh nyonso za na ngo besoin. Okoza na boko. Longola makanse n'est pas battu. Longola qu'on dit on n'est pas battu. Regarde Jésus-Christ. Œuvre nous ça qui na croix, à cela on pona bio. O yo balo bota ozala bien ozala boy bubu. Maître maintenant qu'on dit mona boko na ye, okozwa oyo kozwa. Yango na porte j'ai interpellé conscience. Nga pa lebi que yo petit qu'on dit pas na Yesu, okozwa oyo besoin na Yesu. Apôtre Théo, excusez-moi pasteur, pasteur Théo, Nathan Otozali ko vivre. Est-ce que l'église isolée ça ou bien bas serviteur basali nzambe bozolesa peuple de Dieu liloba o esengeli na ngonga biso tosala musala na koki pe okondane te ke bazolesa te non maloba ezoteyama maloba ezali la file eboami na biso akangami eza mosusu mpe akokangama lelo te lobi akokanga donc ofere mesi tokokende oteya maloba na nzambe avancement ezali moko na moko mibale misato mine 1000 10 000 ça dépend ba travail ba croisade ba conférence ba symposium tout ce travail que tu ba séminaire ya bo bazo bongo bo ba kama maloba na nza ba kanya liboso. Donc c'est que je dis que malobezo te ama bato bazo bongo na basanza ba sala musala ya on a le bagno que ici gagnons il y a le vrai et le faux mais le vrai ba sala musala tout ce que l'ensemble ya mokolo bilanga Yesu mokolo na ba disciple ba yebisaki ndenge na bilanga oyo eza nkona mibale bite botika kolo bilanga botika yango ebota ekola kolo bilanga mokola oya ayebi nyango tili. Notre travail c'est prêcher parler les restes ils en bon pour la lobby na yeka kate na parole be langage ya sagesse na yepe pour na démontrer puissance sa parole bato misusu ba lobby batuté. J'étais vraiment avec un serviteur à lobby mamoule bataladora ba croisade de belé ba conférence belé est-ce que so moni ko katambola est-ce que so moni baba lobby mamoule batada botika na vanda na kepe pa peuple mususu pona yoka bango kana micro ndenge ezala mamoule bataladora nga depuis na bandiko oka liloba nazo moni zo sana ngonga iloko te faute eza mopanzi nini papa bakwaza islam bakoka bazotambola l'année 2011 ça kwaza la Sinafrique na mona mutayo atayoka na mona mutu sanza biloko mabe donc bato bazobika mais parmi ma miracle oza mutu ya makasi ya munene c'est la repentance eto mona bato batika masanga kindumba moyibi mwana moka bandi yaya bano bato mona andimi atika donc repentance munene yango wana oyo bato bazoloba eza yango wana te non nzambe azosala mais nous ne pouvons jamais commettre nzambe na biso na terme. Dieu opère, il opère un miracle, il opère un bébé. Parmi les miracles, la repentance, parmi les miracles, toujours, avec l'amour. Il y a des aveugles spirituels, des copains spirituels. Mais il y a des physiques qui ne peuvent pas autant. Wana, ils ont connu quelque part puissance ensemble, mais vraiment Dieu opère. Pasteur, peut-être que ce programme à séminaire, horaire, non, Ozala, peut-être adresse à l'église, Bet Shalom au Congo, peut-être adresse à Bet Shalom à Angola, et puis contact. Tozana séminaire na pote béni papa nanga to bandangolo bina pourquoi de 16h30 à 18h30 chaque jour lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi pause dimanche tozana quitte dans 9h juste tiba 12h30 13h yango to aussi ça toza justement na ojaenda na municipal Kazenga référence na biza face ya Sinafrica et là cinéma reconnu makasi contact na biza zali 00244 924 42 28 41 00244 924 42 28 41 na exisa tovana Masina apôtre vana Masina comme na Masina na avenue Kambi numéro 10 quartier 3 contact 00243 49 9994 32 809 on a téléphone à mon apôtre. Après ça, il y a des complications. Il y a un numéro de téléphone à bord. Tout le monde est au Bengaï. Même si moment sur le numéro de PC, vous allez bienvenue aux amours en Zambie. C'est obligé de ne pas naïe, c'est ça vous battre.
nzamba pambola bato nyonso bayokanga bato nyonso balandi biso vraiment boza bandeko na nga nga mpenza ndeko na bino. Merci, ciao. Papa kopesa biso ciao te parce que ntango opesi réponse moi ide moko eye bongo ba o wana po kutana ye papa beaucoup des audiences misufu okoma baliste misufu opesa mbongo na enveloppe po kutana ye parce que ye mutu atikotaka bamiracle ye nde grand prophète donc ye nde akosala oyo jete ndenge lobi soki okroire na Jésus okosala na koleka oyo Jésus asala donc ye nde soki kaka soki omonani na ye kaka boye eleki kutu na mwasi oyo asimbaki elamba ya Yesu Masiya siko mpona ba oyo wana papa na nga nayebi te différence ezali nous bien bosala banzambe différent beta mosusu yoka simplicité ye nzambe naza nzambe ya complication. Le système à travail. Je veux dire qu'il y a un système à travail à moto, mais je n'ai pas vu ça dans Jésus. Mais il y a un système à travail. Les gens n'ont pas des avantages. Pourquoi? Il y a aussi des pasteurs qui ont un brisque dans le bureau. Il y a un système à travail. Mais le premier fruit dans mon ensemble, c'est l'unité. Mon ensemble, c'est vraiment tu auras beaucoup de problèmes à ta vie. Il faut être humble. C'est apporter à terre à que tant on a tombe là, il y a un salaire fort au quitte. Donc, il y a un système à travail. Nous avons vraiment simplicité. Nous avons une faiblesse, donc vraiment condition exacte. Merci beaucoup vraiment à vous qui sont patients de nous suivre de cette très belle émission Moulia Bataliadora vraiment. Ceux qui au travail, qui pour Nabino Bozolanda Biso. Bon s'abonner mingi na chaîne Nabiso ya YouTube. Lutumba Serge, tous en variété d'émissions. Mais à plus pour l'édification à Peuple Nzambe. Bon s'abonner. Abonnez-vous à notre chaîne et vous allez bénéfice, vous allez bénéfique parce que abonnement, même si vous avez une unité ou vous avez l'unité, tant que tu as lancé déjà émission, bien tu as lancé film, tu as lancé le recours déjà na email na yo. C'est ça le bénéfice, il y a abonnement. Donc vous abonnez nombreux. Benga muninga na yo, benga ndeko na yo, lo basoko ye baraté émission mo Moulia Bataliadora le kaka. Et le Belarabilo bien. Bon, s'abonner à TV Nabiso Moulia Bataliadora TV ou Ezalia le visionnaire, l'évangéliste Serge Lotoma. Merci pour qui n'est toto yanto tu ko landa bino moko bolandi. Excusez-moi, bino mo bolandi l'apôtre Benimako Azali. Merci beaucoup. Nabino boto landa l'apôtre Benimako Azali papa. Ah, Beni Moke, excusez-moi, l'apôtre Beni Moke. Azali papa il y a le pasteur Théo Soukissa. Donc le lezaki ouverture à séminaire au Bolobela mais Bouti Kolanda et le Konabaki entre guillemets wana to selon après ce qui papa pesi biso vraiment temps ébélé parce que le leza dimanche moka chaud il faut y a mabatu yango bomoni tozaki toza un peu pressé. Mais le ko vraiment to ko vande là vraiment sur la rébellion. Eza et le komoko na yebité ce qui peut Nzambe to koma ko wela nini ezo kamwisanga na ilanga. Ye moko le Seigneur Jésus-Christ abi elangeza munene basali bazamuki bosenga papa atinda basali donc na muki osusu basali yango baza ali ya mabeli susu bazala yebisanga ba ame abatu mukolo ya kozonga nous aurons des comptes à rendre avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous aurons le compte à rendre avec ba amboyoki apôtre alobi ki pona ba ame ma fille soit à l'aise parce que ba ame za ya mututé ato limbonga mabonza na bango ato enseigner bango ndeni ba amiza yote nzambe ye moko ayebi ndenge nini akozwa soin ya ba milimo na ye. Et vous yo obimi na rébellion parce que tu n'étais pas patient olingi des autres dirigés et bandi les loté mais pourquoi tous autres exemple été Satan a amekaki na rébellion na ye aluka ba angelou ba étoile nguma mile lokwe umela mokeli mokela za mokeli yo za mokela mais sois patient papa zali papa yo kuti papa na mission kuti papa na vision sois patient lia mililoba voilà enseigner n'est-ce pas Seigneur Jésus-Christ a enseigné ba disciples naie pourquoi nous ne voulons pas être enseignés pourquoi nous n'avons pas la patience parce que tolingi da tolia mbonga ba dim tolia mbonga ba offrande après tout cela vanité de vanité est-ce que yo leki Salomon na mbongo leki na mbongo te mais alobi ye moko en tout vanité de vanité. Bon na oyozoluki la vanité et ton âme na suka ekokende wa tout dans la conscience. Tout ika rébellion. Zonga na makolo papa. Ce que sali mabe papa à punir yo, faut être patient. Il y a causé la punition ici là. Vraiment je vous remercie. Bino boza attentif pour occuper mwana ndenga lobby. Le ko impressionné biso chaleur wana yambeli papa.
Merci vraiment bino oyo bosungaka émission Moule Bataliadora ba patrocinadeur na biso tozana évangéliste Makuku pesa za na mboka ya Londres. Merci papa mbongo na ba unité zo ganga toujours esala musala tant que ça musala ba ame ozala sauver tu aussi béni. Tozo remercier aussi l'évangéliste Serge Miguel oyazali responsable à UNEP ezali au NG Munene vraiment nzamba pambola yo pour na ba soutien vous soutenir Moule Bataliadora toute l'équipe. Je vous remercie infiniment aux prochaines occasions ce qui Nzambe a ko permettre. Ciao.